soko tali etango auta mboka na tali ma vie atango azwaka ye ah Seigneur nzambe kwa nini tema mabeza kasi oh ego auta auta mwaki auta auta manye auta yundo evite negra na bota negra ndio Congo ke Congo yoka eza toza na Congo ba o bazana ba mbandaka baza eza kwa sarato abotama na mboka na mbandaka yeba botama na mboka na utaka ayesi ko centre ville eza te lokwa biso to botami awa to koli a te ye auta place auti na mboka na bango moto azwa awa ma vira et puis autaka na pasi kota moyeba te être na ezaki ya minelo ya pasi sikonde akomi ko mekola na sala pe ya koto na sala pe ya koto ozo comprendre de ton ma vie ya lokotaki oh azwa ki ma lokotaki ya lokotaki ya avec toi l'enfant de la rue oh enfin beaucoup la mina kati ya ndako ma vie aliaka fufa ma vie anena ane yindi et ba vérité makasi obiso to yeba kité o peut-être to rôle ba na mokilo batala rabiso ba yeba kité mais lelo ba vérité wana ebimi et surtout mingi na combo ya Belvique on dit la patronne ah patronne ah la patronne tamu ta maboke ya patronne la patronne ya nani ya ba comédien nyonso ya ba comédien nani ba comédien nyonso net ba oba ah patron te papa ya ba papa Serge baza bango baza kande ba sans abri OK atambola na blende mais baba za ti quoi za ba atambola na blende ti atambola na ba garde wa mais là-bas na asala na police ni Marina te là baza nani asala na kune pa ne kuna là bango aza nani ye là ba wana aza nani comédienne ana garde ba mizengi bazanga nge musala osala ye laba na tunyo ye laba garde na ye asala wa garde aza ki zenga amalanda ngulu garde eza okei na poste de police garde eza na ke na poste de police na ngande na saka telle place na place on na salaka porte na za poste de sécurité ezala pa na ngai au solo lié musuda li conduit protège au solo lié musuda ba liseke ba compagnie eze belé ba peso ba garde OK pour mata awa oko ma place oza o garde na kudi garde pa ya gola voilà siko yo ba nga o garde na aza mu memisaki kuna aza garde ni asa na compagnie ni oh la patronne te ya nani bafuta ba wapi asala na compagnie nini asala na compagnie nini Bella TV yo poza boloko ko TV so yo ya la patronne na ndeni muto abala ba pete $5,000 ya bango kasi tika na mbonga mama oliva zwa na ba mbongo amela batu o data obité tozonga na place wana obenga la patronne aza na ba sécurité ngana comprendre na place wana asalaka wapi po mobola lokwa biso ana chaîne tosaka ba émission tozozela YouTube efuta biso aza patron par rapport à quoi nde place ngana ina yeba sécurité na yazo na compagnie nini afutaka bango mbongo combien po na porte no kota bola pa sécurité azate Yagola, c'est terrible ça. Si la patronne, on a la patronne. Si la patronne aussi. Makasi. Mais comment il y a si la tête? Non bien. Mouton n'a pas comédie, bah confirmer, bah on mourir d'arrière. On va confirmer, les aba boye pas na le quoi bah bijou la reine, bah lima qui va consommer mon encore. Quand on biso da bakouk boya zakate. Awa boya zate. OK. Biso ba bakouk boya zakate. To yebika ke toza na mama. Oyo ceux qui ont un problème. Obenga mama allo mama nazala problème eza te babenga mama oli mama nana likambo songolo kingani na biso akufaki kingani na ngai bana na nga classe mama oliva OK oye tala boyeba no lelo mama oliva zaka intermédiaire te yenda sengaki dati tenda lobi ke sala na sa vidéo tindela mama te yenda sengaki dati salela nga vidéo na tindela mama peta mamoni vidéo ai vidéo ke sunga dati no $3,000 ya wana pesa dati elle $1,000 ya kati ali 2,000 pesa ke 1,000 mais elle la patronne quand même azala patron
Donc on a dit que mission ça la patron na télé. Ata la patron na sala ka wapi. Ata mbola na mutuka ni. Et puis baba c'est un cœur pur ya osunga bata sunga ba. Ya ça son ba ya poto. Kaza ke poto mi ba pour prouver maman Olive. Maman Olive na bien. Ceux qui visa na passeport non de Jekota visa. Balakisaka mbolo nzela ntango oza aveugle basimbi yo ti lemba bazwa transport aokangi okita aokangi natiko na retour ozonga yo moko wi nakangi deya nzela na ozonga mokolo ozwa 1000 francs na transport obenga o te bolokoko nayebi deya ke nazwaki 500 nakei lemba retour mpe nafuta 500 so natelemi awa iese lemba ok yango wana esa nini namata eza nde mona ye ayeba nzela passeport te ayeba nzela ya ozwa nini visa te ok poto na ye liboso eza Maman Olive sikoyo lokwa ayeba ede nzela lemba nakosombalanga mpe nasala nini nakende makendaka kosala nini alandaka nani presque mbomwa alandaka ne ye mocope ya ndotika ndako na esali te solo masuba salite solo masuba alali na mbeta masuba solo masuba na veni wana ekota wenza banda la suka po aiya kaka ya kofinga oye moko aloba vérité na émission ke chef na ngai yebi ke naye korépondre ye mutayebisinga sala émission wana me kowumela te ayaka abetngaka 30 minutes amoni ke sola masuba eleki ebele na ndako na nga tika nazongela kotorsionne ndako na nga azwi na zemi na nsima kotorsionne aboti bijou la reine libala ezokufa belle famille elibio te abi asuwa koka yeke te abinga nani emona suwaka mais aolimbisa bino akoswa nani mpo tokofinga na makambo ya bafamille na kobetela ye lisolo ya mama na ye ya koko na ye ya place afanda ya place autaka na periode azalaka na mayadi Bolokoko officiel, mboti na bandeko nyonso bazolanda biso, mboti na batutu baza branché en direct ya chaîne Kitoko Bolokoko officiel na babonné nanga batutu batala Dorcas Bolokoko nga pe na lingara bino ya trop to continuer ko s'abonner, to continuer ko liker, to continuer ko commenter parce que Dorcas Bolokoko est là pour vous. Bino nyonso bolingara nga na lingara bino ya trop bafanga babakuko bagoloa en tout cas je vous dis merci et je vous aime parce que vous serez toujours présent ou présente wana pour na rolanda ba vidéo nanga en tout cas Zambalola apambola bino merci na ba partenaire nanga ba tout ba soutenara Dorcas Bolokoko merci à les bons bouts de Europe José Makechevi Kitoko depuis Paris Sam Coucou le nécessaire il est toujours nécessaire motima maman Aimé Coucou, champion Wadol, 1 million de fois depuis La Rochelle, Papa Nawaldon, Tonanela, un grand merci encore une fois de plus. Nao Babengi Bongo, Hervé Mikaï, l'homme à battre, Papa na Soraya, merci à toi, merci à Maman Zozona Inde, Yabiso Moko, merci aussi à Maman Elimbizi, hymne national, un grand merci à Maman Mekyungu, Afi Mayemba, Yvette Pemba. En tout cas, je vous salue là où vous êtes, Nalinga Rabino. Il y a trop, Roméo Mouchani derrière la caméra. Ce que vous êtes d'accord au fond de la caméra parce que nous avons Yago là. Non, tu vois la moussaïe, Balobi, l'air est grave, l'air a sonné. C'est l'air de vérité. Nous avons comme bande wanga beaucoup na monopole ya ofinga batu ya roloba. Ce qui ngabile mais c'est société. Toboy koloba toboy kosa ko ya respecte la justification. Parce que bo sali soni na communauté. Bo sali soni na artiste et comédien. Boyo ra soni. Ah, Roméo fonga la caméra parce que tu m'as bima la fille qui a commencé c'est Yago là. N'a provoqué ma vérité oyo. Yago là. Boni ya bonjour. Na la moussi yo hein. Toi va soda chose. Bonne sortie. Bonjour à tous les abonnés de Bolokoko TV. À tous les abakouk de partout où vous êtes. Ayemoro Pomba Bissal, Lucila et Lombe. La patronne à Moutoleki tout dans le monde de théâtre. À Maman Olive, je te salue. Bolokoko beauté. Merci Yagoula. Webingaï, Nazara Soda. On a tcharaté que Zéla na tcharouge le quoi Bolokoko. Quand c'est le travail, on me réveille. Donc on a bimi, on est là, on va répondre à tout. Par rapport à ce qui ce n'est pas un problème, mais on doit répondre. Voilà. Merci beaucoup Yago, la marambo yo luki. C'est la pièce de Komilelo. Maman yo po qui maman Olive wana ebe malelo maman Olive abatu. C'est Yago là.
tala lelo ba vérité oyo bani kobima ya mabe ya makasi ya makambo mabe parce que toi t'as voulu on dirait que na osimba ba pied pas simba raté déjà ngana lo ba na bino que tout le bar vérité tout le bar écouter j'avais bien dit que tozwa ki biloko qui nous avait donné notre mams ceci la pesi biso c'est dire oui t'inquiète pas maman maman les qui c'est pesi biso pour les célèbres peut-être monter ma passe OK pourquoi il fallait que soit bango et soit qui bango pourquoi il y a un en qui je m'en fous il y a on surtout ba koki on ba mais en soi tozwa ki OK c'était ça na moi mon père c'est limité c'est mon l'amour si vérité oyo bato balinga batia allusion mo boya lokuta ya fausse information que bango nde bazaka so banani alors na sepeli vraiment nzamba pambola date mais lelo maman Olive wana Liliane Yagola eyindi et ba vérité makasi obiso to yebaki te o peut-être to rôle ba na mokilo batala biso ba yebaki te mais lelo ba vérité wana ebimi et surtout mingi na kombo ya Belvic on dit la patronne patronne la patronne ta maboke ya patronne la patronne ya nani ya ba comédien nyonso ya ba comédien nani ba comédien nyonso net ba oba patronne papa ya ba papa Serge baza bango baza kande ba sans abri OK parce que parents au hasard responsable yo luka ngam na yo luko yo mto ye ola musinga ya gola na mata to ça l'émission pour na valeur OK la valeur ne s'achète pas bazala muto azala nde nango jamais n'antika ndaku nanga na lamuki na bimi na kei na yo luka boloko ko pardon to ça l'émission pour kuna obi nombre de fois na demisaka yo parce que na yebi valeur nanga soko za na valeur te o yo moko mi pesa to za sans abri Belvi à la patronne à la patronne na nini yebisanga film moi ça à sala et peut-être $10,000 ba ko tambo belé yebisanga film yo na chaîne non pour ça la émission beti 40K ba futa ko $5,000 c'est tout sur le mot pembe tenga na futa mbo on na chaîne on mettra baka bato ba tali net to ça la émission beta mi peno tali on va pe ba j'aime na que ba 2 millions ba 2K parce que ba futa $5,000 on se ça $3,000 bon t'es pas venu même sur beaucoup de ana chaîne azala patron à té azam muto sa moi lokola ngana na pema na melara mai dans toilette on a salara yango ya salara climatiseur o mali le bimisaka yanga yango ya yepe bimisaka fufo ngana lia yango ya lia OK atambola na blende mais baba za ti quoi za ba atambola na blende ti atambola na ba garde wa mais là-bas na asala na police ni Marina te la bazanani asala na kune pa nekuna la bango azanani ye la bawa na zanani comédienne comédienne ana garde ba mizengi bazanga nde musala osala ye la ba na tunyo ye la ba ana garde na ye asala wa garde azaki zenga malanda ngulu garde za OK na poste de police tout sur le bien OK garde za na la poste de police na ngande na za na sa telle place na place on na salaka porte na za poste de sécurité et ça le pas na ngai au solo liam souda li kondi protège au solo liam souda ba lisete ba compagnie ze belé ba peso ba garde OK pour mata a au comme ma place au za au garde na coup de garde pas ya gola voilà siko yo ba nga au garde na aza mu memisaki kuna za garde ni asa na compagnie ni la patronne te ya nani bafuta ba wapi asala na compagnie nini asala na compagnie ni Bella TV yo posa boloko ko TV so yo ya la patronne na ndeni na kaka na baba ina na feka te ko boy so solo na ngabe yo za na boloko ko TV ngape na kana Gola Shoot TV ye pas na oya esko ala patronne par rapport à quoi papa ba bongo to abala ba pete $5,000 ya bango kasi dika na mbonga mama Olive droit na ba mbongo amela batu o data te to zonga na place wana obenga la patronne azana ba sécurité ngana comprendre na place wana asalaka wapi po mobola lokwa biso ana chaîne to saka be émission to zozela YouTube efuta biso
Aza patron par rapport à quoi? Ne place quand na yeba. Sécurité na ya zone compagnie nini. Afuta bango mbongo combien pour na porte no kota bo la pa sécurité azate. Yagola, c'est terrible ça. Si la patron na kuna sur la patron. On si la patron aussi. Makasi. Mais comment il est si là hein? Na bi o. Muto na ba comédie ba confirmer bango mourir la rayette. Ba on ba confirmer eza ba o baza ba boye pa na elo kwa ba bijou la reine, ba ndima ke ba osokole munoko. Koto biso da ba kuku boya za kate. Awa boya za te. OK. Biso ba ba kuku boya za kate. To yebika ke toza na mama. Oyo soki oza na problème obenga mama lo mama naza da problème eza te babenga mama oli mama nana likambo songolo kingani na biso akufaki kingani na ngai bana na nga classe mama oliva OK oye tala boyeba no lelo mama oliva zaka intermédiaire te yagola chikolo babu ni mamso ya biso za intermédiaire mama te azalaka na intermédiaire te bamonaka ye moko biro eza awa na kota venir ça fait voir azalaka na intermédiaire te boyokoko obenganga alo yakola tosala émission boyokoko na osala te yakola po anini oyo yango te nakutanisaka ona motu mo taza katikati ezalaka nga na yo tokeno mpe ya mama yakola boni boyokoko boni boyokoko ofanisaka na kiti mpo na nini. Ouais. Maman Olive va être un intermédiaire. Mais il y a maintenant que je joue intermédiaire, pas d'actu na maman Olive. Il y a un frère qui peut-être un milliard d'actu. Non, il y a comme ça qui est intermédiaire. Maman Olive. Il y a moko. Ah! Il y a un papier, contrat à signer la maman Olive. Maman Olive, il y a tchaki à l'objet. Pour un contrat, Moussa n'a pas un papier dans le petit contrat, Moussa n'a pas un il y a un contrat, oh, il va signer la maman Olive que Yondo Zaboza porte-parole n'a pas. Mais un comme on peut faire déjà bon on appelle ça dati mais maintenant dati ça la boya tout ça pas mis na bango bien dati c'est normal azana confiance c'est pas belle vie parce que belle vie tango yaka comment on ndako ma vie wana dadi na mama vie together OK on peut comprendre azali lokola mwana na kati ya ndako on peut comprendre dati azamona nani. Il y a Dadi Digambala. C'est normal à bengue, tantine to yaya. OK. On se comprendre. Tantine ina beta bo mo bo ko pesa nga conseil. Oui, on go sa next day. OK, qui na ngo bo. Et ça conseil, et ça te que ba chaki intermédiaire. O maman ni va mona dati, ye moko na liwa ya tata na ye. Dadi kitamba ke sana me repose en paix. C'est quoi talika ba ben sa bino de bokenda ka bonga pe na ko mona ndeni. On go senga nini. Mais il y a un bandoteka. Le quoi dans la 6 classe dans la gradué licence, na ko sa licence soit na mo ina sa nini na teka. Yenda senga ki dati tenda lobi ke sala na sa vidéo tindela mama te. Yenda senga ki dati salela nga vidéo na tindela mama. Mama peta mamoni vidéo ai vidéo ke sunga dati no $3,000 ya wana pesa dati elle $1,000. Ya kati ali 2,000 a pesa ke 1,000. Mais elle est la patronne quand même. Ah, c'est la patronne. Donc on a dit que Michel, c'est la patronne. Ah, c'est la patronne, c'est la wapi. Attends, on a mutuka. Et puis baba c'est un cœur pur et au sunga bata sunga. Là c'est son babi ya poto. Kaza ke poto mi pour prouver maman Olive. Maman Olive na bien. Ceux qui visa na passeport no de Jekota visa. Balakisaka mbolobolo nzela ntango oza aveugle basimbi yo ti lemba bazwa transport aokangi okita aokangi natiko na retour ozonga yo moko wi nakangi de nzela na ozonga mokolo ozwa 1000 francs na transport obenga ote bolokoko na ebide yeke nazwaki 500 na kei lemba retour mpe na futa 500 so na telemi awa iyese lemba ok yango wana esa nini namata eza nde mona ye ayeba nzela passeport te ayeba nzela ya ozwa nini visa te OK poto na ye liboso eza maman Olive sikoyo lokwa ayeba ete ya nzela alemba nakosombalanga mpe nasala nini nakende makendaka kosala nini alandaka nani trastembo mwa alandaka ne ye yegula oklashe ba vérité yegula alandaka ye pardon mais alors bon. Ça me fait du bien. Quand j'entends ça, ça me fait du bien. Et ça, la rame, donc, tu confirmes qu'elle a
na lobby ata mukomonte koya kotuna nga la patrona eza maman Olive moi batu forfeline mais les $2000 siko yokelo nini salini dati akei tiriki oya isake zo $1000 dati abina kende kosomba biloko oh maman Olive apesa inde mbongo ya classe ya commerce te ya ibisi mama biso na 1000 wana kende na kotinda la yo 2000 dati akei ya fandi ka sinesprit ke na osela fanda bon mama lobini mama abi otinda mama lobini mama abi akotinda mwana bato nzamba lalaka te nzamba bana bitike nzamba orpheline ye pas d'orpheline ana nani orpheline mutema mabazaka te orpheline na mutema mabe aza misala mabe ye za cœur pur mutema malama asunga batu asunga bana même ata yo ndebo ifo kosengeli ngai Liliane ya gola nga nayebi mokolo te mpe mbula te nazwaka biloko bakuki ya poto nazwaka bambongo nazwaka bilamba nana batalo mosusu oyo nanu nalata te lepe ya saki kutu koloba te maneti kuyo moto oyelanga na neti ya bato bakuki napesi bino merci ebele na bamama nyonso to apoto batindelaka ngai nalongwe makolo nanga mikeo na robe nango nalati o kutulukutu wana basara tola moto bakenda kotya molongo nga te ayo bafingele Maman Olive makasi bafinga Maman Olive te baoluka matalana bakofinga Maman Olive te papa Marie je t'aime beaucoup mais je te condamne na liloba oyo lobi ata moto aza na ye marié mais soki apropose mwasi oyo aza célibataire alobi oui faut ndima non là vous gâchez le mariage mpo na nini basi ya ndako fo balela et puis basi ya ndako yango baolela baza banani par rapport à basi wana o baolinga wana ekomi kindumba mais la patronne atalaka intérêt atalaki pa Dani aza wana aza patron te bon ben vie atalaka intérêt pa Dani aza na lokasa oki pa aza na koti na ozo privilège yo mona aza privilège komba batu azo koti se batu ozo biloko pa Dani avec wana na bien nazongi na ba président Saïsa nazongi na ba président Sobe yobi bato babandaki ngakati ya ba Saïsa yibe Sobero ba Modero ba Batista ba Kalawana nde babandaki ngakati na tour na bango est-ce que boyoka makabo jamais oezaki président yo na groupe non en combien de personnes 20 personnes soit 10 personnes na groupe non eza sai yo tala sai akota tina bana kitambo moni muto motema malamu tina bana kitambo aza asala maboke teme na kotisi ye emso amona rapasi akota kuna ba okay pesa biloko azata biloko na ba minute la okay esobe yo so batuno pe 10 kuna yaka na bango bokuta baya na kingakati ba uzobi mais pona nini kana tuwe esali ba problème po bato maboke ba lele bazami basi bazami bali na bango à part si le mot ici là finga ndumba ban lelo ti mokili o kufa mais qui lesbienne netinga nga masoba beta wani fa nga bien jamais ozoyoka finga si la ndumba j'assume ozo comprendre mais na makambo lele na bouche mais tout nanga ba musuna tangelo liste ndena bimisa liste ba papier la patronne nayebi la patronne te yo surtout nanga la patronne eza nani mutakola ndaka ma vie kasi na pesa bon référence asai oya kola ndaka ma vie ye baza liste yaka lobi na tanga bimisa liste ya gola bazaka na la orpheline te to combien de place dati maman ayaka tiriki te aye dati paki asengi na kota te mwana kota eza te pio bakotisi mama ebisi naza na fete moye tosolola eza te mais motema ya mama lokola mona ye mwana yo ozosala nini awa mpo nga nayebi ke napesaki mbongo otanga classe ese mama kasi yo moto obai bapesanga na $1000 en attendant na ya voyage comme ça otindelanga 2 millions ona aza na teki na nga napiako $1000 oyo osoki bacommerce totanga 1000 to 3000 te mama nazwa 1000 baba mwa mali abandi menace epa owana soko oyo kishasa na kokangisa okangisa ye tomona mama azali akokate tokotambola motaka tokosala mama na okutu te biso media tokotambola mpona dati tokotambola dadi kembala aza moto asali ebele na théâtre na biso théâtre kutu te mpa na ye moto azoniokola dati wana
c'est que surtout quand il beti maman il va écarter il a poupé na maman dati na kati à part kindumba na e dati kaka te na bien bon ba 50 000 dollars à battre est-ce que et comment mi bimba bon ba 10 000 et comment mi ça 3 000 bakati et 2 000 parce que la patronne tu vas avec la patronne na mbonga mi ba batu na mbonga il ba batu mission la patronne awa te pour na yebi la patronne te yo c'est mission na on ça émission ya baba baza ba vainqueur ah tabo te banga nalobaka on ne touche pas les orphelines bitike o basimbaka te banga ito orpheline afandi awa soko moni osimbi etike eko zui malheur te seke tika tamboli na nzela mabe ok ayebi peut-être likambo wana mais etike oyo nzambe ayebi oyo abetaka mabolongo chaque jour nzambe ekota likambo na nga nzambe ekota bitumba na nga na makambo esama retour à l'expéditeur kozwaki ndingwa mokonzi ekiri wana eza api bajournaliste baza api bapanzana bijou la reine aza api bapanzana bapanzana ya live kutu ya live babengani ye ya liza ezekaka ya laba 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 mukolo laba makasi laba nakobengo koko laba grand-père laba grand-père te grand-mère à moitié grand-père là-bas grand-père là-bas grand-père ozoluka nini grand-père là-bas alikambonga la patrona grand-père là-bas même bakati la ke otokende na nini porte-parole ton des mères ayibi ya poto adémissionna na poto susu moyibi ana baka te yo na bien ya za fruit mabe ya omoni batu baza entourage na ba miyibi parce que ya ndo iba mbonga tuma moni bando pesa batu grand-père là-bas son a raisonné grand-père là-bas allez tata bébé de n'invite grand-père là-bas son raisonné que kuna bakozwa pe ba visa bakomema bango ekiri otala nyama bijou ya no nzoko andimaki asokola ata minu bina sokola ata minu namemaka na ngai ye nala pe tue inini grand-père laba yo grand-père laba yo loko ozotika mosala komema saki te yo association de malfaiteurs toujours la parole à Dati to analyser côté yo Dati nous dire qu'en 2021-22 pendant que nous retourner na SB Belgique azobenga azo petit et qu'on retourner kunate tona ke pa na nganda kuneza bela kunate mais pendant que na moment wa moi je me rappelle Belgique nasi bazala qui a pont terme te yende mutakenda olukani yebani pasila ba bando solo c'est ce que je dis non liebani ezali liebani si la camarade na matika ko za ba camarade te o baza ba camarade ndeni camarade kitoko na camarade mabaza bebe le kifi ya kitonji Belgique si là na santa oui ba si ana santa on dit si là na santa faut jouer non ya jolibilité kitoko santa moi ça dégagera santa soit tu pantalon tombo likolo sentir santa soit tu chaussure au sentir santa mais sotali a o les amis oko santa soit kati suko sentir santa tala biso bana bako j'ai 40 ans d'âge au monde na tiki soki na leki bijou la reine na leki muchopi na leki na ye madame na bango pour bango batiaka ba beauté batiaka ba kabelo mais ils simba kaka ok tala bu naturel ya pechanga ils andeli kitoko makasi belle belle elongani ezalaka te nga nde belle nga belle nazongi na question ntango wana ezalaki ntan oyo sikoyo ye belle vie abandeli kofanda boye aozwa silala lele na makolo mais wana sikoyo abomaka ntina bijou la reine ezali kaka dati te wana na tana ngai na bijou la reine bapire topandaka tomela beaufort tobetaka masolo ya bakoko na bakoko ya nzambe malamu na ntan wana ozo comprendre po mama bijou la reine akufa aza cousine na kati ya famille oyo amicha mamumeta koko mokoni mamumeta ana poto na bana tout bana poto bon bijou la reine amona passe na richard sali
soit déjà famille malonga natan wana sikoyo anyokolaka pe la reine boya a po ani mais yo moko oya sikoyo dati ando pekisa dati kwani ando pekisa et puis toi pekisa ke matanga fila mais ya ka matanga fila voilà yango monisila alingaka mutu te po ayebaki ke tout le monde est hypocrite bon comprenant te pourquoi sila loba tout le monde est hypocrite po ayebaki ke naofanda na oyo mais so aki atubinga mbeli naseki na ye mais soki ake atubinga mbeli naza na ye mais so nake yebi bitumba oyo sila bunda 40 mpona inside de chambre oyebi comment sila pingama na vie na ye mpona kokende kosala yango nga naloba na kozala na camarade te boya bango nde na mokolo bobolo koko na camarade te naka na baconnaissance monde bato mosusu baonga pinga mpe te azalaka te mpo bitumba oyo sila bunda mpona peshanga leo tosuki yo après matanga ya bane nde sila yesa asaka tala so nzambe alobi mokili elinganaka voilà ntango ka alekaka aloba moko etya monde mobimba trouble aloba mpe makambo makasi te abaka tout le monde est hypocrite atanga komba moto déranger bato elangusa bato peut-être po ani po ayebaki le pourquoi alobaki que tout le monde est hypocrite po ebele baya pa na ye batonga mais bakenda kobangisa makambo très bien na peso ka exemple ke dati oyo azoya matanga belvi mpe na matanga mais omenansaka ye mpo na nini oyaka matanga oyo ebe okangisaka ye no ennemi mpo ya kolala na matanga andolande poni non mosala motala mabe mato pas débloqué sila abi sila pas débloqué à comprendre belé hein à comprendre belé et abi tokota na sika boy problème à comprendre et belé yo bi binemi o mato pas ça obi bato maboke combien o ba manka mato obi bato maboke combien oyo o ba luka ngai yago la tala boy finga mato ebele na fanda pe na bi mato tala boy ba singa na loba no boy tala boy tala boy na ndo ba mato pa tala ma ayebi ok natali mama bato elo ni bo okufela mama bato nga bayelanga $50 na finga mavia na benga ye mavia na liembongo na nko na melango bofa na finga ote ok ozo comprendre na mobola te no finga mutu pona mbongo te très bien na boyi no finga mutu pona mbongo te na lobande makambu ya solo comme grave mais to pas débloqué déjà belé afandi te armo luka na FB mwana batu oyo to swana te ngana ye de fara boto OK mwana nguti na sala mabe eza kaka balobaki basalaki mwana na ngai mwana na ye kutu nda manka sila aloba buzoba contre sila mais pour aloba buzoba sous-bassement ezalaki nini bato maboke et puis mbamo bazoya bango bakomisi bafilme na belara koma tourner ata tourner ok belvi yango na oloba belvi natuni yo na mwana yango mama to pa matito ayokanaka tati mutu nyonso asimbaka silaka nzamba justification justifié bongo akoma oteka baboîte à tomate nani susu oyo abandaka impolitesse ava mpasi oyo abaki ata boboye kobondelanga na mbongo combien na osata azabi aza te mutu aosekisa biso mikolo aosala biso awa yo nani Pierrot Ndombas omona succès omo succès pembe makambo asila wana raison Pierrot akufela mwana olela me bato théâtre baotonga bayo apesa biso matière leko finganga binani oyanga Pierrot Ndombas oyanga ya biso oyo atunaka oya nani na mboko koesanga la patona te mpona koyebisa wapi na la patrona na compagnie ya mama Olive jamais babenga na ye dazalani mokutisa $150 oh andofutela kota enseignement mais peut-être mama Olive merci bon servi l'ingratitude est condamnable tu seras jugé et humilié toute ta vie comment imita moi tokata émission tokati te toza tokata te ochoke makasi nachoke babi aza na hôpital psychiatrice yangani idacha bomi etali bamochopi etali babiju la reine etali bakovo d'or na biye bajournaliste nono bakendani bazanga matière pourquoi ayebini aye asala neka mpo eza chaîne na ye aitidiachi abidiachi na yo mimso mibali tu balala ya bacaméraman bongo esali
Et puis à moi si la pète. Moi qui va là kaka. Bon, il est la terme. Moi si. Ah, il écoute ça la mélange. Quand ça ndako so ya pesio au langwa les popo sala. Bongo dati ataba salier les premiers les 30. Et puis à moi si ko na ou. Yo le boy ko ta ma so na papa. Pour ça moi si. Nga zaki na papa. Ah. C'est na papa. Papa ouais. Notre beau. Ouais. Comment ko yo zandumba. Na pe tumbali na mboto. Voilà. Papa bo salinga yo mingi. Ngana cha makelele so bo so ya téléphone. Ya. Ya mobile. Bazo sali. Bon moi. So is a succès. Ouais. Is a problème te. Nyo da bo de tek abimi ti ba vérité. Is a problème te. Data ta zana 1 million de bimbali is a problème te on assume. Bon yé moi mobile. Ba sala yé quoi. Et puis il y a d'abord ben on n'est pas la patronne, qu'est-ce que tu vends? Il y a une opération d'émission de la patronne. Qu'est-ce que tu comprends? Combo de Belinda. Belvi et ça association. Alongo la combo. Combo na o tata na na maman na ba boté la o eza na attestation de naissance na Belinda. Belvi e uta na ki enfant chéri ya mama via. Nazarana ma via pa monia na linga mwana mingi. Vi B Belvi. Ma belle t'a fait maman goûter. Non, ils ont l'ingratitude est condamnable. Mais on dirait que ça n'est ingratitude. Ce que tali est en outa mboka. Na tali ma vie est en wazoaka e. Ah Seigneur, Nzambe. Pour ni te ma belle kasi. Oh, et vous à outa. Abota moi qui? À outa. Abota mané. À outa. You dois éviter. Congo. Yoka. Eza toza na Congo. Ba o baza na ba mbandaka baza eza kwa sarato na abotama mboka. Ouais to na mbandaka. Ye ba botama na mboka na utaka. Ayesi ko centre ville. Eza te lokwa biso to botami awa to koli a te. Ye awuta place awuti na mboka na bango. Moto azoi awa ma via et puis awutaka na pasi. Pourtant moi yeba peut-être na ezaki ya milelo parce si konde akomi ko mekola na sala pe ya koto na sala pe ya koto. Ozo comprendre de ton mari ya lokotaki. Oh avoi qui est malheureux taki. Ya lokotaki. Avec toi l'enfant de la rue. Oh enfin beaucoup d'ami na kati ya ndako ma vie. Aliaka kufa ma vie anena ane. Omoni ko lelo ma vie alela na mi. Akolela te. Ma vie alela se retrouver pemé na sila. Yena sila bobaza bo mwana te ayi bo mwana sila te sila yi bo mwana nete mais tala lelo se retrouver azongisi koseka azongisi apangusi pinjoli ma vie ya o bato ba ofinga pona Belvi na benge na komone Belinda ba ma vie ya lelo te ma vie azaki muto afandi boye Belinda ye na linzanza miliki afandi boye na chassa sikre afandi boye na lipu ya mo akopesa mama na mkola te esa komune kiminga mama kina otikela biloko o mama na ndeko na yo ba ba vie ni ba balia ata ka ndeko ne tali biso te mais tango ya ka ndeko no ngwana zaka wapi ma vie ya ndeko zaka mais l'autre monde ba artiste ba o ba joueur pas na ba réagir par rapport à Dati tango ba kombo na tout le monde papa Serge à réagir Serge non ben pas Serge ça va Serge Serge a baboué la basse. À réagir. À réagir. À réagir par rapport à quoi? Oui, à sa boy. Mais dans le coup, tu as mon détail au lobby. À lobby, on va rebattre à mater. À lobby, on va boyer. Serge Azanda n'est pas belle. Asa directeur n'est belle là. Ah non. Directeur d'entreprise. Ah? Entreprise. Les amis. Entreprise. N'importe quoi. Asa directeur. Entreprise, il y a pour finir la pendant l'imbondo chaque jour. Aux hommes mariés na ndako no bakola mbelo limbondo te batika dati batika mwana batu abomba et puis makambo e bimi po dati akutana ki yimo kona mamuni soki bakutana ki te po dati anga leka lobani moi alobani kambu ezaki te tangu mama tunye yo so salina ke mama yo mtesenga na zela a de vérité bimi et puis aye koloba po kizengi oyo tata lala oyo Sarah azofinga mama oluka matalana ozwango te oluka succès na koma mama olive ozwango te komona note ke oba ato fingi mama olive yango
na opoka oza kizengi yango oyeba makambo oloba te oza bitanga soyi yango ozoyeba makambo oloba te parce que soki mutuna pende esalaka okoloba makambo oloba to bo depuis maman Olive ete être bakabone bazokabona mpo baza bapede na balesibienne nde eloko ezokabola bango kibombanda na kizuwa eza oyo alalaki na oyo atiki oyo wana kelala na oyo wana oyo wana alalaki na oyo wana asalaki pede na oyo wana atiki oyo wana kesa yo moi président yomba kota asuma kam na ba jamais a compris non président banani ya bata théâtre papa nani papa mukolo mais papa masumu akota papa masumu mona kota o bayokisa ba président Sony bayokisa ba président Sony yango baloba asuma kam na bango te bopotana bokufa bokatana kuna mafu ezaki ke mutu théâtre akufi Maman Olive embangu chambre froide eyaka akomprena ke bandoki nazo ede bato mpo akuta bango basungaka bango te bazalaka kuna basans abri badelese abi te nazwa mpe bango baya pembeni na nga epuis quelle simplicité o mama wana azalaka nango aoya pena afanda na se pembeni ya moto akufeli remerciement ni bapesi bakambo kizengi asara obolela bitanga soyo mwana mutu akisi oyo kizengi oyo abota mwana na kamarade tata na ye akufa mokufeli basi oyo soki babimi na ifo malédiction etikala sara tola kizengi azani boye fi oyo basokola te akufela mibali me basokola ete oyo mwana mbandaka de kita muke bato ya théâtre humiliation na bango eza kipende na bango na kilésilienne na bango mama nasepeli na mama naye napesi yo mbote asala na esprit pa biso mayana ma Thérèse je t'aime beaucoup de bisous nasepeli na yo mama bango finga kizengi bato ba Belleville bakofinga ete bango nde babizengi aleki bango na kitoko aleki bango na libele aleki bango na jolibi na ngambu na biso toza na 100 ans toza na ba 100 ans mais jolibilité beauté ntango baotonga biso tookende baotonga biso tookende tokomi koteni tokomi likolo toza na 10e niveau bango baa na arrêt de chaussée bapanzani totyana muninga aza na hôpital ata akufi yagola boyangani ata akufi yangani tokate biso no papa oyo amonelaka bato ya maboke epasi oyo autosaka kongo asouffrir mpona bato ya maboke bango bato ya mbongo bakenda opesa jamais bala patron na oyo mwana lolela chaque jour jamais bakenda opesa badelese tala motema mabe ya cœur pur Ye nani? La patronne. Na 6e émission. Nous sommes arrivés à la fin. Conseil européen, c'est un hôpital. Etalinga ite ata beli cœur, ata beli nini, ata nini, etalinga ite, etali ba bijou la reine, ba provo d'or, ba muchopi ando tika ndako ne salite. Solo masuba. Solo masuba. Alali na mbeta masuba solo masuba. Na veni wana ya kota wenza banda la suka. Kota wenza waluba. Po aiya kaka ya kofinga oye moko aloba vérité na émission ke chef na nga yebi ke na ko répondre yim ta bisinga sala émission na me ko umela te. Ayaka abetinga 30 minutes. Amoni ke sola masuba eleke belé na ndako na nga tika na zongela ko torsionner ndako na nga. Azuna zemi na sima torsionner aboti. Bijou la reine liba ezokufa belle famille libiete. Abi aswa ko rete. Abi nga na nyemo na fuaka. Aswa nani? Mais olimbi Fabino. Aroswa nani poto ko finga na makamba ba famille na robetela eli solo mama na ye ya koko na ye ya place afanda ya place uta kana période azala na mayandi. Seka bandeko ba bolingo. Oye abaku oye yango moni malgré na lalaki na lamuka na sala émission parce que tozo comme ah Seigneur Jésus victoire je sais pas comment te remercier Nzambe pour la victoire oyo makambo ebatama ezobima Nzambe la Nzamba bana bitike basimba ke tikete avant longola posalisa moto longola ya yo moko osuki wa attention
azongisa bambongo bato nyonso azongisa na ndenge ya mabe dati abi ba 50 dati abi ba 50 000 $ ya balipasa ya ba ariation ba 50 000 $. Est-ce que comment tu comment te la patronne azongisa s'il te plaît là nani basuko ya mara émission benga la patronne asala na compagnie bella fille et pour ta combien $10 000 par mois akuna film o azo 5 000 te apesa nga babili ba misala kuna ba misala nokolaba nga relevé des comptes bino bancaire oyo efutaka bino mbongo $10 000 boleka nango na baémission na mona nokolaba tonton laba baba